Chers amis internautes, na Pessimum Bote Bisika Bozali, Bozabon, on dirait qu'il y a Flair Monde HD, il y a des moments où on Fazalara, moi on a parlé des moments l'actualité nous appelle, le travail nous appelle, tous à la rana pour na bino bino aux rana pour na biso. Alors, route à l'émission pour la première fois vraiment, qu'on hésiter à s'abonner pour y avoir des salariés que toi la bino d'actualité à Sika, toi la bino ba CG à Sika, et ben invité au message à Rolanda Bango, donc voilà. Bon liker, bon commenter, bon partager. Maël et la note aux besoin parce qu'il y a des d'Arabiso, pour nourrir les sous, bah émission d'Abiso, au Yaka prochainement. Na plateau dans besoin mon akinaza, Namorote, Nazana général de Gaulle. Depuis à Outa Kinshasa, Ayaki a participé qui na la élection, mais Azaki na focus. Tu comprends pourquoi Azaki na focus, mais le là peut se occasion sur la naïe par rapport à l'actualité vraiment et grave. Et grave, et grave. Bah, remerciement na Gilit Katoka na Grèce, wana baboni na nga sika, et na robosa na te le 7 juin, toza na la nuit de Congolais, remerciement na Thierry Kiese, il est un manager vraiment, il y a organisation, il y a le 7 juin. Donc, bah vrai Joe, bah vrai chéri, le 7 juin, bobo ça na te vraiment, rendez-vous, bah côté kuna, boya vraiment to célébrer, qui est congolais na biso. Donc pour la monopoliser parole té na fait ça inviter la ngai. Bonsoir général de Gaulle. Bonsoir maman Nabiso Dembo. Yo mo yebigara aux international banakana. On a mis pesa na biki comme DW. DW laxi Dembo. Général. Olembongo ya élection. Avant élection aujourd'hui à Olongo ki Kinshasa. OK Ozambongo. Oye bo voter président Bimi, Fachi Beto Bimi, Mugwa Tombolo Bimi, Mwana Maya Bimi, silence absolu. Pourquoi? Bon, en tout cas, na quelque chose posé ngawana, ça langa passi mais na cadre que na mouyaki mayo pour président langa zalaka, azaloka système à boxer. Il faut au boxer, soko boxer après aux sentir ne ya bokolo ba flair. Donc na ngana l'accès que ngai d'abord ça mambo te. Ça dans volonté na amour. Biloko mi balé pour mo kondina biso so kolinga azala pembe na yo. Ça na volonté, ça pe na amour. Tout ça il kamuna yé. Oza na volonté na bolingonyo surtout à quoi apprécier. Donc quand on lobi on a na saki campagne, propagande, qui on a kin, na ça qui album, donc tout ça deux chansons, tout ça deux chansons, pe, to lien de toi, to comme on a kini, président, to koutane, après ça besoin moi partenaire, oyaye, pour tout ça là ba clip, les gars qui na parlement debout, ta parlement debout monenga zandu, et puis il y a les gars Gilles, na zaki partout, parce que na za combattant, na guerrier victorieux, donc tant na za guerrier combattant victorieux na salaki. Donc bon mona ki bino moko na sali pe kuna après na ko ya su ana poto na ga ikeo mbongo elekaki pachele azwaki mbongo atiki azimu swake nango donc bateri DPS apanzi DPS tant na ye na réunir to sali su ba campagne donc bon mona ki bino mona kata ba élection na travail ki ba na l'accès bino déjà ba PV kutu PV on habite sur ezali awa ezango na kata do PV que na l'accès qui est président qui n'a qui témoin oculaire pour na ba tunyo surtout bazali na ba lettre M na dini na biso to zaki ba tunyo so ba na ba lettre M ngamu na représentant ki bino a na France ngamu na représentant bino en tout cas elega ki kitoko to gagner qui vraiment biso to pesi na fati na bureau na biso to pesa ki na bureau na biso de pesa fati ba voix belé na si ba to ça comptage bomona gango donc M vraiment bureau na biso M ça qui vraiment un exploit. Donc pour nani la campagne tout ça qui a présent balinga qui awa en tout cas ba pesimbo ngote bazuna bango lokote mais comme azamo na mboka de père et de mère bazu ba pour voter donc ne ba voter ba tindi pe batuna bango kuna kin bo voter Fachi azamo na mboka to aider azape diaspora aza combattant et puis azapo opposant mona opposant ba pesi onyo surtout ba pesa ba fleur ndenge bomoni ki elekaki ben tout ça jusqu'à présent nazwa ki nanu le côté pour parce que na pesa ki ba le CD pas ya batu ba comme la présent so peu présent zwa ki jusqu'à présent
nayeba te soka zwaki bazwaki te Général de Gaulle. Oui, bana soka zwaki. Général de Gaulle. Ouais. Avant premier mandat, même discours. Après premier mandat, même discours. Tu as deuxième mandat, soka discours moi quoi na. Bon, vous avez raison pour le premier mandat parce que premier mandat to mouyara mayoku tout et dino image à témoin. Comme boya Fati ou il faut soutenir Fati donc il faut soutenir notre Rex Kazadi. Non. Ça fait moi la maïti. Kasi moi na biso peka moi na biso wala kudu moi na lifant reste tozali na kini tozali na aéroport en tout cas na sega courage pour bata diaspora bazwaki te ata mutu mo diaspora bazwaki te. Donc élection na kadima vraiment ninga salaki a boy penda bata diaspora babima. Ce que moi je n'ai pas compris. Discours ya président oyaki awa pesa ki biso na premier discours na Aubervilliers si je ne me trompe pas alobaki ki azana besoin ya bao ba diaspora ba kita mais ba diaspora ba kitila ba projet na bango mais pourquoi les sous a réé bango na kati ya liste bon a réé bango te zali système moko eza kuna ya ba donc ba diaspora ba ça 12 kan kati ba diaspora donc soko na projet chinga ngaki na projet na projet ya ba wewa ba to ba moto oui ba lobi donc na si bango ke ba wewa ba moto te bazana ba plaque te. Il faut bosser là-bas, ba plaque, ba matricule. Et puis deuxièmement, to luka to former ba wewa, po ba yeba ko kumba, ba yeba ke vitesse na kumba vitesse 30, vitesse 40, vitesse 50. Pour vitesse 30 à tout mutata mutakoya okufate. Maintenant ils ont kumba na vitesse 40 à l'air, 50, son mutat accident on a okufa. Donc pour to laksa bango, to stop on a déjà place na nsele kula pe de scan. Et c'est pas munene do ya munene. Papa na biso chef coutumier, papa na biso molito donc nzamba pambola yo na nengo pesa biso déjà sika OK ba wewa ba no sala ba formation na bango pona ko guider ko yeba ko kumba ko yeba ko sala crochet ko yeba ko freiner après ce que gagne donc na ezaki étape par étape to za une étape ya ba plaque to za une étape ya ba permis to une étape ya belé mais bango bato ya gouvernement to gouvernement te bato ya bata gouverneur batango bila comme bayoka kaki ba plaque allez ba bazu ba coach ba plaque $50 $50 ba c'est ça ba plaque mais avec pas donc parce que ba plaque biso ça ba plaque ya privé ezali plaque paye à transport ezali plaque paye à bato ya l'état paye à il faut l'état il me faut asa la plaque na pour na bato na yi on parle de notre policier soit voiture ba place monsieur côté raté il faut l'état paye ça ba policier ba moto ba kenango et puis ba moto mususu voit ça un système loka ba auto gizi ba solo na sima loka la coffre ali ba chemotu ba kumbia ba kenaye nyo surtout ezaki na ba projet mais ba zubiso ba bois qui sibiso ya omoni que président azaki na besoin ba to ça ba projet mais ta bo comme na projet ba yibi no projet ba sala na ndenge na bango ta ba sala ndenge na bango siko ba kokité donc yango na président alelaki mais mbala si matanga bi ki non. Cette fois-ci, on s'en souvient, cette fois-ci, on a confiance à peuple, le roi Pierre, il faut peuple à se retrouver. Donc, tout ça, c'est que le projet, ils ont continué toujours. Le gouverneur à Sikakombi, to ba contact na ye to kende to kutana to c'est bon au moni ba plaque ba zaki yaki bo il faut ça là et puis to ngina ba projet za ka ke belé za ko kote to yaka kuna biso ba diaspora to yaka na ba projet kuna to yaka te to defambo to yaka te pour se cambier to yaka pour total makambo o eza awa e kende kuna ya moni kuna siko ba komi contre biso ka ba diaspora ba zaka kuna ba mona ka so biso to zo bomengo ali ba mo bloquer et puis bo bloquer la biso ba ta France to ça ba victime. Pour ta France n'est pas un président qu'on a, l'équipe même pas 10. Hein. Ok, merci beaucoup, Tokoba. To continuer. Dossier à Nicolas Kazadi. Comme le niveau ni détournement, il y a le baki qui n'a pas proposé, il y a le baki qui est lampadaire, ils ont na boma. Ils ont un conteneur na boma. Ils ont 50 mbongo, soit pas débloquer mbongo et transport pour les la capitale. Alors, suite il y a lampadaire ou anaizani. Bon, ezali à la dossier où amis balem sur ezali ba forage lampadaire. Lampadaire ce que le baki qui lampadaire moko a pesé na valeur ya ce qui 8000 ce qui 28000 mais de ce qui 20 non il y a des saisons mata ils ont qui des mata dans le sens que il nga calculer ga bi que na kata ville à Kinshasa net ko banana aéroport si na palais du peuple il faut ba mine des à la clé que ce ko bois qui tonga le côté pe na bois qui finit au lokoti. Mais ce que les lampadaires professionnels sophistiqués. Mais
yango baba il pris nango la guerre ebelé mais tant que somba yango ebelé alinga ko chango tout au long ya boulevard Lumumba et banda qui déjà tourna na chakité na chakité fallait aba donc surtout ça dans la bandi akenda ki déjà projet pour ba somba yango et ya akepe ba sombi yango mais pas ba ko somba yango siko ne fuite bimi na montant exorbitant monter les gars qui trop ozomona siko totali na ndenge lelo mokile koma apparaît tel bimi à combien ba pe ça a pris nango déjà voiture à sika sachet et ça ba forme belé so que na Peugeot aux voitures à sika na 29 000 oyo ba retourna oningi bachelo ba option combien auquel na Renault peut-être 22 000 ya sika ya sachet mais biso ba congolais to somba ba voiture à sika vraiment te musana biso somba ba voiture occasion mais o pe bazo somba kuna ozo uta ba Dubaï ils appellent occasion ozo mona mais à Dubaï ça so tamboli et comme na ba 200 km il fait autant la sauter pour les babo ya pollution mais biso longue 200 000 km aller ba triquer ngo bazon sont c'est aller ba tinango kuna na kini et na conteneur aller kuna ba futa moins cher mais oya biso ba diaspora so to tsheba voiture na biso na kata conteneur tant au kende kuna oya biso conteneur ça toujours cher o kaka ko pona dédouaner 12 000 15 000 et puis 15 000 na ba voiture on a 4 voiture ça na 4 conteneur et comme le roi Milokos et le roi ba pièce rechange donc ba o 4 ba porte ba o 4 manine non beaucoup là de la biso te bolanda ko voiture wana eza ya ba o teka non bokanga mi sur place wana pour ceux qui sont normal na ngazo voiture na chona njina mai na futi mai 1200 1500 na futi douane 3 ceux qui 2000 ceux combien na teki voiture nanga mais tant to tchanga na 4 conteneurs to bi pourquoi to tchanga parce que to déclarer comme ça ba ko 4 ngo pe ne ba malé ba sala ne ba gagner ba sala mais bino maelo a biso bozu bo lecture biso bo komisko comme contre biso donc zo mona ke ba diaspora bazo kemba so ba ke Kinshasa na okela bango mawa bazo ko s'en sortir ba ko s'en sortir comme kuna bo douane do c'est douane 17 000 oh 17 000 ndeni mais na akele ko biloko ngale même biloko magi akete ko na ba Côte d'Ivoire ba bisi douane na ya Côte d'Ivoire a fouti 7 000 azupe ba voiture a tekinepe azupe mbongo na ye mais aye la mboka ne moko boye ba bisi douane 13 000 15 000 donc yango woni président tant yaki awa baba qu'il faut likamba douane batalango et puis na likambu ya avion toujours souffrir pour likamba avion toza na avion te botie na biso avion na ba kilo na biso ba 35 kilos des bagages à 35 kilos 35 ça fait 70 na moins à 15 na ebike biso ba congolais to yebele pour il faut to zongela ni na biso erzaï na biso fait zonga parce que ba ko bi ko négliger biso avion moko ça na moins cher avion moko pour somba avion oya munene ba ya nina eza na valeur il y a 215 millions mais tala ba détournement zo salama donc on a place on a évité ceux qui peuple congolais bosolo banini on a évité surtout banini merci beaucoup modification ya constitution est-ce que na deuxième mandat o ezala qui vraiment important ba modifier constitution maman de WS yo mo yebi ki constitution na biso te constitution to na mo za constitution ba belgérien sur la première mandat na le premier mandat pourquoi basala ki changement là té to ça qui monté parce que to zala ki minoritaire parce que Félix a eu pouvoir et Laura Liboso azaki minoritaire na côté parlement fallait à la majorité mais quand la minorité ba dominer biso na il tellement basaki élection a bien calculé tu vois moyen to s'en sortir ça a été ton dimega biloko o ba inacceptable to accepter et là mon poto que le to bo mamoto poto za na kimia parce que to zala ki donc zo mona ke to za na poité zo mona informateur kuto asa abimaraté ti to mona ke la suka ba député to bon président au kota ka sala union sacrée ta président sa union kagabi union sacrée vision nango zali to za la bomoko poto to ngamboka donc ezate ko zali muta PPRD ozali muta yeo muta boye yaka na mayele noto to ngamboka tant ba ayibisi bango ba ayibo ça va cette fois-ci to ye ba yaki na union sacrée allez ce que par le bon na mandat sima ngana moni azo doubler langa nazo postuler bino bolobini on a une union sacrée so moni ko voter non ngate bima na union sacrée kena so moni ko voter na zana kate union sacrée ba yo kani bon to kabolongo na ba regroupement ya 5 Kamere nani Mboso Bemba nani Kabuya na nani na ministre la biso ba kaboli ba regroupement à 5 sur comme on ramuya pour ba pesa ba voix ba parti ba regroupement ba parti ya et là on va savoir que biso sko bata poto ba bosani biso
Donc, et comme tu as un regroupement, allez, kundi biso, bache ba na bango, bache ba bokilo na bango, bache ba semeki na bango, ba relation na bache donc, ya moni bata diaspora, ba bukani, ba kwei. Donc, ndeza wana sikoyo pona kosala nini constitution, toza d'accord. Yango to seki mo konza mbiso ke asala ka référendum à tout na peuple. Bolito changer constitution, to garder constitution. Mais constitution, eux autres, elle a déjà changé. Bon, ça, c'est sous référendum de parce que là, on n'a plus besoin de. Dans le référendum, c'est important. Quand on est présent sur comment on a ce référendum, ça soutient parce qu'il y a une fois à parce qu'ils ont déjà précipité à changer les. Oui, à changer parce que mon a qui total a bloqué là, ça y a ça bimagina. Mais comme il faut abimisa gouvernement, il faut les deux chambres basales. Pour tant que ça gouvernement, na parlement na sénat bango ba ovanda ba prêter serment oui ba gouverner ba bibi ba ke osala allez ndenge ba okende wana siko bon parlement bureau provisoire il faut pas ça bureau définitif et bima avec ba provisoire ko caméra bima ki ba biko corrompa ki bato boye bodon caméra le bien la problème te bato ba landi ndenge apesa ki cahier de charge na do apesa projet na alobi ke ngai soki bo voter ngai parlement tous les parlements à nos autant et puis on peut sabino ba droit bono keni ba France ba vacances na Europe na ba Amérique bozonga na billet biso moto pe sabino depuis so mbongo ba zongo wapi so ndengo ba zongo na habité donc yango ba député ba landaki ye ba voter abimi mais tant ba voter abimi ba to lobi ke non a corrompa ki tant abi ba corrompa bi na kato corruption et preuve exacte donc preuve exacte ba zo monsieur pas président bi bon ça va dans ce cas bon que le boyo kana ba ke ba yokani bon ça va caméra bon ça va bon to chasse ko to na élection ko ya bien ba peuple ba nani ba parlementaire ba juger ba voter ba ke muna allez a gagner les sous bon le quoi a gagner mboso aboko ndima papa baati andimi bon et comme ce ko yango a benga bon dernière minute que en tout cas, ne vous avez pas Sony. Pourquoi? Parce que vous avez bloqué. Cette fois-ci, vous votez président du Parlement, Abima, président Sénat, Abima, Nalabino, tout ça, la passé, toi, ma maison, tout ça, les belés. Déjà, guerre, les autres, tout ça, tout là, Cameroun, donc, régime, donc, ceux qui des chambres bimité, on a donc continuer au coup pour des chambres non bimité. Donc, ça, il y a un président à jusqu'au article 69, quand la constitution, que makameza photo bomana constitution tout ça la constitution sika to tchengo wana to puissance ba peuple aloba oui ou non donc la ministre président ta commission koyo yemo gara yemo ni na ba ni mais constitution mais il est toujours garant de la nation oui gara bon fonctionnement ya mboka oui à mon asko que gouverneur zo maté bata parler ba chakal alors dessous dango à dessous de bango to bon pour l'instant à dessous dango a lui bon ça va les aboto qui n'a parlé donc il na constitution na bana mboto otangela binango na télévision quand on ça système à 145 territoires na 145 territoires au kabolango ba président ba territoire surtout ba bima à la pesi ba constitution na ba ni ko tangela mutu na mutanga na constitution na ba territoire na ye si ba compagne peuple en 2008 on dimi angwali azuza sangisi masolo ba yemo akumbi président na osenga kumba biso na régime présidentiel ko kesula semité pour ceux qui na semi premier ministre kumba biso ne Kabila kumbaki Kabila tata ya Mosé Laurent Désiré Kabila a poussé ki biso na régime présidentiel sans premier ministre a vivre yemo président yemo maramu surtout or le bano dictateur est allié parce que tala no kameda donc ndengeza boye zwa makambo mais des retrouvailles pour tous à l'espace du parc Virunga chez Mama Dina Bikembo. Situé au numéro 10 de la rue de l'Escouvrier, 95 200 Sarcelles, en région parisienne. RRD, direction Creil. Descendre à la station Gare des Sarcelles. Prendre bus 270, direction Villiers-les-Belles. Descendre à la station rue des Fers à Cheval. Espace Parc Virunga. Votre cadre de restauration spéciale grillade, cuisine congolaise afro-antillaise. Ouverture lundi, mardi et jeudi de 17h à minuit. Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à l'aube. Renseignements et réservations au +33 9
55 18 08 68 ou au plus 33 6 12 79 28 74 ou encore au plus 33 6 95 12 64 77. Adresse email julesbikembo@yahoo.fr. Bileya banamboka, ntabaya kotumba, ngulu, dindon, poulet mayo, poisson tout modèle. Yakotumba, détente, vraiment cool et en plein air. Oyo, bazanga kate. Espace du parc Virunga, chez Mamadina Bikembo. Kembo Nankembo. Donc, toi qui es pour ça, parce que les autres, c'est pour rien. Tant ils ont bébé, ils ont poussé en temps. Ok, merci beaucoup. Arrivé à président Félix Antoine Tshisekedi, arrivé à Paris. Comment la Mambo Salamaki, ma question est Salamaki, c'est comme si tu invitais qui na France pour nous humilier. Parce que ma question est qui préparait déjà en avance, population, en ligne qui a réagir. Le peuple tenté, Kotoyo, agent en sécurité, va jouer à 150 €, tandis que le budget qui n'a plus de 10 000 € au monde, ma pièce à ma puta, agent en sécurité, va jouer sous pièce à ma puta. Donc, ce qui est la kati, donc les bagues de surveiller, va ça la sécurité, on va la ma puta. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en tout cas, on le dit bien. Côté arrivé à président Yaki et les gars qui en tout cas biso to ebike to ça qui musala tant babi biso ba agent sécurité to bandaki na président wapi to bandaki na invalide no mona qui les gars qui bien to ça sécurité en tout cas na ba gendarme maintenant chef état-major accepté biso après ça qui musala so sala qui to longo wana to yako kende na président la ça qui conférence de presse pour na ba livre ninga signé qui ba mi kuna na kati to ça qui musala so bien au monde qui présente tout bien qui tout après la troisième qui présent face à la diaspora français congolaise mais yangone moi mon boulot yaki muke pourquoi parce que bah tu vas comment que belé sur個place yaki muke na place yaki muke nga ikuta mutaki muta sécurité badji nazala ngomi bala parce que na saki sécurité ba pesa ki nga équipe na saki une équipe oyo nga na ko gérer parce que là to na invalide dans une équipe nanga ba pesa kinga pour to kabla une équipe après tant to yé ba bisinga bino de god biso pour type makamna yo nga biso moto to iba agent na yo biso moto pesa bango ba macaron ba pesa be ba agent na ba macaron to sala ipebe to na tanga refuta et comme ba macaron ba agent musu ba pesinga ba macaron na bango musu ba l'excès parce que tant ma puto zoloba ma puto ba zoloba yango yango li poto na memela ki yo ozwa mo général de Gaulle na memela ko ozwa mo parce que yango li poto ngo boloba o ba yibaki bia yibaki yango na pesi yango bo mona merci beaucoup merci beaucoup na pesi yango li puta merci musala lengi li puto mona li puto et dino image li puta la yango li puta na ma puto ba yibaki yango ma puta ba yibaki do yango papa ay Zambe ngamba linga maputa wa vraiment merci beaucoup général de Gaulle okay. Na moni ko sala musala ngai donc maputa yango wana ba pesa yango likama maputa ya ndeni likama maputa ezali mama mo ba benga ke baza communauté ya mama Fachi ba ile ba maputa ba pesa bona ba polo na ba livre so ba bona maputa ya moke bazui ba garder yango ba pesa ba polo et pas ba t-shirt donc vena biso nani Damien producteur ça producteur bo Damien nani comment le producteur vient na sona Damien ano kabona batu na ba kabona ba livre tout et puis ba etikalaki ngata on a bimi to sali secrétaire président to vice président bien accueilli na sima na zo bona kutena mama Fachi abenga bien général de Gaulle pardon edenga tala bilamba na sala ngo awa ba double zali au total les 150 nazo ke nazo mwana aya na voiture to ko tsa to landa to ke nango ne pas mama président pour ça kuna aba ke belé so ba kabola ngo ko kabatute na kuna na hotel au kabola ngo ba na tikali wana na ko kengela place na ko kengela ngo eyaki toilette zaki pembeni donc moi ce soir que suba moninga oh papa de Gaulle pesa ngo ngabite ba tikanga na kengela
mobali soki subala alega o papa de gol pesa ngalité batikana na vandi na pendant 45 minutes mama na mona ta mutozo ya tenga ah na mona siko gérant pour gérant ta sa boulonga azali wana pour préserver abeta kitu saki contrôle to saki état des lieux to tangi na ser ya podium na to fuyaki na plafond to fuyaki na ba toilette to fuyaki na ba ser ba kiti to talaki to saki musala oyo ngana na yebe na salaka na ba agent sécurité na nga yango ozomona musala oyo to yekola yango il y a depuis longtemps il y a depuis longtemps il y a sécurité ozala nango oyo ezali bongo dompe oyo boye ba rappeler que il y a présidence oyo a rien passé yango bomona yango nazala nango tilelo oyo pe nazala na mbongo te ozala na Aubervilliers mbongo le cap mais yom to futanga je oh kasi ba futa bino mbongo ozala na futa bino ba hôtesse poza na kata Fatima Konzi ba pe soka mbongo muke mais mbongo bize tikala ke bele kuna ah ok on est mbongo ba protocole ba saki protocole ba agent sécurité ba lukani ba pe sati donc côté wana nabi biso za côté wana en tout cas côté obalo baké ba banani ba yibaki ba maputa ato ba boto ba maputa ba agent sécurité en qualité nga na zui gérant wana na zui apesinga place oyo nazo fungola na coach samboto bimisa bato to zui ngai na kamati biloko ba maputa na to ça senga na coach na kati na boka yango na kapo to kangi porte siko tanto mo benga na bato ba kei siko moi si ya ménage oyo place à salle aye pona aluka afungola salle pa atala bozo kale abengi agent sécurité ya Yesandi aye batel ba moni bilamba zo kale ba ko benga mwasi moko oya saki protocole babi bilamba na bino mo ezaku na kati boya kolongola ngo pona ale bamba longoli ngana kuta ye na bi ah mama bilamba oyo eza yom to chaki oh yom ngam na chaki ona kati na ah boni boyo oyo za muyibi ngala muyibi ngam na che bilamba ozo bangala muyibi yom to esala te parce que bilo ngam na chaki to tuni gérant chaki ona kati ngai oh bilo ba batu ba pesa ngabi oyebi muntu wana te biloko ba ina nga pesa ba mama ya ba mama fachi o ba no sa animation kuna yo zagite yo musana ko kanga photo agent ya protocole mo magosa ko kanga ba photo donc oyebi no po saka ki végétarien na yo donc musala ki sécurité oyebi ko sala ngote donc ba ka ko kanga ba photo ba telema ba mona ba so ba zande nini da na to la ki déçu pour la malasima c'est pas la peine kuto ba protocole ba sur na ba ya wana donc ozala ba to ko ba mama Nancy aza respectueux son ta koti azo yambe avec accueil ozomona ke wana ça va mais bilo ba misusu donc bozaka na ba vidéo ka ba la ça ba bona bene o mi la ça ko za est-ce mona nga na filmer o mona nga na filmer nga na filmer la sécurité nga na filmer raté nga président na zawana arozana ngai na ozana yeti ko filmer na filmer pourquoi so ina kene après dans la photo arozana na kanga photo mais pourquoi na bi ke to ozala on a kanga photo ndinga na zo peta temena mutu donc côté wana mama puta na éclairci bino ke maputa ne bomona ki wana yaki ngane muna bomba ki wana kati mbwasi wana mibale wana koyo na otanga bakomona bango te boyebi bango bango ba filma ki wana bango ba ngaba kumba ba bango ba ki oteka loka bazo ba livre président ba boaka ba bomba ba livre président ne baza wana président pese ba livre bazo ba bomba ba livre na bo bomba mpwani batanga apete botanga na bino pete botuna bo bomba mpwani bokabela bato bo bomba bomba na ba sac na bomba te ba 20 ba bombi ça c'est quoi ça bobo ba ki biso ba mettre tozu ba biloko tozu biloko te ba mettre sur ba biloko loko eza bongo ba yeki po ba kabula batu donc faut pas zwango allez babi nzoko so yo bo mama muno so zali ni night allez yango pe ba bano wela ngwana pe ndenga osaba film alo awo kango ba botoli bango ba zo ki point ba zo ki zwaki ozomona bazaki bongo donc likambo ezana na éclairci bino vérité ngai général de Gaulle nga mutu azoki ba maputo na tsako na kati kuna ya salle de ménage moi ça ménage tanga ye comme nazalaki te akebenga mutesandi abengi mama muta protocole azwi alemoko ake ozwa voiture lokwa ya bango tanga azozonga na retour ayekutanga na nzela ngai bino pose bosola te so bosolaki na ngai atikala yango bino ta bosolanga bobiki lululu ngala la lukuta eza ngam na tiaki yango na kati te mais namona mbi boza badengi na baitete c'est pas la peine yango ekendaki bongo donc eza kutu ke De Gaulle akanga ya maputa tetete De Gaulle nde abombaki maputa lisolo maputa so boki lisolo maputa bametre ngani te bametre monaki ke maputa ekomi ke bazongo bakina bandako na bango ozongo bakina na bandako na bi non maputa ekipo bapakabola batu bato bazwi lelo yango tozwi oyo tozwi te napesi yo namona azwi te natika nazwi te afani ekami o mare azwi te mare azwi te ah donc oyeke mpona ngai oyeke mpona yo ah mère désolé ok général de Gaulle toza na mama na sujet tozaka soki na 48 heures ya dossier wana coup d'état raté on dirait Congo comme le rôle à
cinéma ou bien comme le roi opéra général de Gaulle. Coup d'état modèle ou les arts. Ah. Banama on coup d'état un film. Bon, oui, na c'est pourquoi parce que na sala bateau bazo mona ke ba ben coup d'état manqué. Ba mso bien coup d'état ce qui ne va bien on non. Coup de ba bien ce moment ba bien ce coup d'état ce coup de fiasco ce coup de fiasco. Mais coup de fiasco? Coup de fiasco. Bon, coup de fiasco a bolo bien ngo boye ba ke ne ba kufi na kati ya. Na na ngo linga sala fiasco asala ba venti andima ke no kufa. Donc makambo nyo surtout ezaki ne barataki président et aki prouvant que ezaki bien préparé bino makambo bomo na ba avantir soki pena e continue ba luka muto président na tilelo yo Congo bangeza muto nga kota sute menga maka général de Gaulle ba belela awa tongo midi pour ba congolais ba belela que batu bafandaka na bagombe batu mo bafandaka na bagombe bafandaka na bandaka ba Vital Kamerhe bafandaka na ndaka ba konzi batu wana po bakota kina ndenge nini babandaki kuna ndenge nini on se retrouver que leader na bango yo kufa papa na mwana bon leader na bango en tout cas déjà que son âme repose un peu ouais. Parce que naïbaki na 2011 quand tout ça tout ça va combattant à Bruxelles et biso no benga kutu mananga no benga Christian Mananga azali na groupe ya bata ya Pareco bano ya ba batapaki bano uta Londres bano ya na bango tozali na ma convention mo ezali na Bruxelles pour na biso ba combattant d'ailleurs mukola banga batanga libanda babinga za muto IDPS takoza la katité kande basaba ventile mo bata IDPS balinga bata IDPS te ngala za IDPS na ya tamba tuna babina de Gaulle au coach zanani na so na carrière na kazaka IDPS ba olinga te bon na côté take combattant ali bandiminga tana kota wana solo libaba ali na pesa na bisi papa to solo ebo na pesa nga rapport pour na bi ke ngai combat na ngana no l'année papa Etienne après le papa Etienne azate ali moi na eu pouvoir na zana simanae donc on changer de idéologique ya papa yango to landa to ken pour to pouvoir biso na bunda pour to renverser pouvoir pour to diriger ba mso ba no bunda pour na loisir ba mona ke ba combattant pour na ki végétarien pour na biso do bunda ibonté ya moni tabasa ba biloko na ba buzoba na bango o ba bombi ba kundi papa Etienne Tshisekedi o papa Etienne Tshisekedi ko sa bango na 2024 le 24 avril 2010 et pas à Wech na Bruxelles kuna bino tubo kina kuna banda wana ka ngala mona bango ki ba ventrier ici mais to za batu oyo to sale boulot tant papa Etienne na uti Canada yé to yamba to beta pena donc parade na kata aéroport oya wasi donc ça ce n'est pas n'importe qui ne ngamba kanga inga batu tu bakendaki to sale papa Etienne to betelier fafa pe ni militaire to sale parade militaire ma mutu sili to yé to koti pe to tiki papa Etienne ba ko kanga ba bina ngaki non na bito yebaki te ba bine mbala sima so bozo azoya boya ko yebisa biso poto to bombola bino ba bima bobozela boya mba mutu na bino ngabi OK après no pesa bon rapport na ndebe to yaki to komi pe na Saint-Denis le président après ça meeting ya le peuple d'abord na peuple est devenu mature na prenez-vous en charge ezaki wana na France to yambaki mbongo wana bimaka na ya mbongo ya biso ba combattant to bisaka mbongo IDPS et puis ça mbongo te mais biso ba combattant to saki masolo pona papa na biso Etienne zomona ba combattant belé ba mongo beaucoup to tourner Nicolas Bilanga ke de Gaulle kanisa na peso 50 € de Gaulle pour pesa kuna ngabi wina yebaki na wona be bon siko to zo suite te ngabi suite za ascenseur et to se le kita soit ça c'est kiti masolo za la bien mais ascenseur ko kita to moi mo kelo ka ba 30 juin ngono ya peut-être to luka point président a même ba combattant to ebani ba combattant ba sala boulot to ebani biso même ba combattant kimi na on a prometté ba so na kena même na bango to sala ministère ya identification pour na ba combattant ba sala ba vigie de la nation donc ba no surveiller batou ba surveiller mboka ba surveiller biloko ya oyo l'état au sala ke ba kasakate ba sala ba sala ba rabis o so ba tomboki ali bango bazana ba identifier muto chapo abomango donc ça selon suite ya coup d'état eza réellement que hier au sala coup d'état to eza eloko mobo o eza coup d'état interne o eza ki va préparer ki yango na kati mais so tali arrivé na bango ba mbongo ba arme bazana ngo wana d'abord info ko ba enquête sur salamanana ya ba komo kangane batebele po babi na nini téléphone satellite
bamona asololaki déjà na politicien mboka eza soki 4 noms oyo bakomo bayebani asoli na bango eza babombi yango na batu na bango na conversation balandeli basololaki donc calamité oyo kaka bakokanga bango bakokanga bango te so bakangi mafo article babaki wana bifo ya peine de mort parce que ça une trahison. Système moratoire. Donc, là, si je comprends bien, le système moratoire, wana parce que Babane a insisté parce que il y avait un anguille sous roche. Parce que il y a des gens qui sont en cours et au coma, il y a un qui a insisté pour la wana parce que ceux qui va utiliser le système wana, aux hommes on a été que bateau va créer makambo, va victime de beaucoup fait belé. Mais il y a tout ça parce que tant on a besoin de la musique wana. Sauf vraiment coup d'état les amis banga ba pekisa bango bango ça matin mais coup d'état salami na 4h du matin mais ndeko wana déjà porte fungami na ba 7h donc bato comme kota na bango biso ba kene église on est likambo salamité pourquoi salamité parce que ba kene po bango bazaki na bulke soki ba ye wana za lokwa rassemblement ba komi après ba benga renfort ezaki na Brazzaville donc renfort na bango na Brazzaville botaka ba vidéo babi obi mo beti na Brazzaville kuna. Parce que bête bango déjà obi po ba yate po ba avancer te po so obi ane beta raté ba nga ba avancer ta bango banga kota babi makamone ezai bazake belé ti siko bazaka ka na necessité bazana no mais ba ko kanga bango ba ko ba kima ngo ba kangi tous les frontières muto bima soute donc ba okengela batu ba kangi tous les frontières kana na lobby o ya roi des autres kana Rwanda kuna na est mboka frontière ekanga marate kaka ya ba Congolo ba koti na kati ya capitale de ba kangi frontière général ozo bosana ke Rwanda na minute oyo azakane lokote biloko ne tuze pa na biso Rwanda e pa na ye a mabele na ye aye bande ba lona blote mabele na eza mabanga eza mabele ya makaya ya ba roche wana do ba benga mabele jaune ya na terre jaune so mo ezui e komi libanga sima mais biso na ba mabele na biso zali fertile ya mabele mo apete ezo kolisa biloko donc bango biloko na bango ba osomba bango pa na biso biloko na biso de buta ba Burundi e buta pe Congo e buta Soudan to sala ba tok na biso bango ba ya so ba sala ba okel bo banande baza ba katsa ba kinati ba Uganda pe azo bango pa uta asala Kenya zo pesa e passer ba États-Unis économie ba fa économie donc ndeza wana coup d'état oyo raté en tout cas eza vrai coup d'état so bozo milimirango po zaki ki jalousie kaka zaki muté amabe pourquoi d'abord yemoko Francis Malanga Christian Malanga a kota bien a utaki na pas caméra et loka liboso ba cible na caméra muta liboso po ba kanga ba maîtriser ba ya na ye taba ko mana ko caméra tanga okutana président bengi président eza ngai ko banga na hote ngai bima boy tanga bimande ba kumba siko da ba ke poko kanga caméra ne ba ke boma ba tizaki drone ba drone ya gimi ba tizaki après soda mo ga libanda azo bunga ba drone ba ngombe to masasi papam mamono ka soda kumlu kwa liboma le bazui ba bomi soda moko ba boma soda bi bale ko beta masasi ali caméra kimi voiture azaki nango wana ezaki blindé ba beta masasi po bukuma ba beta ba marteau ti ba kase caméra za na kati caméra azaki na été mais toujours kage ndenge banani ba twinté moi ça twinté alobi mamamususu les caméras pas twinté alobi mamamususu donc côté on est ça ba enquêter ne boye ba général de Gaulle dans tout ça là chef état-major alobi chef état-major aza faye ba il est pas lobby qu'il faut aye ba réalité pe vérité na makambo wala il faut un éclaircissement bazana yena chef état-major ministre de défense na ministre intérieur bazo comprendre na ministre renseignement et na directeur renseignement selon ba expert otozana bona Congo ba expert de guerre bazawana ba expert de crime ba criminologue bazawana bango ba lobby nini donc il y a personne oyo à commentaire sur yango sur l'état psychologique par exemple il y a Christian Malanga ndenge akotaki ndenge bande ko préparer to mona yango ndenge entrée à AFDEL to mona ki on a général Maele. Mais oui, parce que si on a minute banqueteur ou bien banqueteur ne va pas comme sali bandi donc ba otala Christian déjà téléphone déjà bazui ba conversation au toi solaire on ko banda
na janvier kobana na mois oyo tozalango na mois passé po nini zaka mois passé na mois oyo so 60 jours ekoki ale beaucoup mo lo musu donc faut soit oyo ezaki ya avril après ne ba ke mewa ba conversation to ba kangisango après ba landela so ba tuna yo o so na nani ona so na mutu tel conversation ba landela on ba lo ba so ba ko tuna yo so wangani ba ke kumba yango ba registre ba yena ngo ba yele ba laxi yo taba yo ko to ba yo wangana ke ba kanyo mala mo so za trahison on lo ba vérité après on négocier ba vérité non ago proposer ngai ne to sala boy yango na ligne na ngate na bete ngama ngama na ligne on te boba on lui vérité moto dans la vérité donc ba ok na bongo bongo parce que nengo na téléphone mbe kata makam so téléphone lobby et ça mais nazo regretter bato azol bakeyo eza présent ta solaki na Christian mananga salango soki eraté atinde akende po akatsa na ngambo a échappé tant ya komi kuna changer ba face alinga so lokwa kwa kigodo po ala kisaki azana ni yango na ba olekai ndeko nanga bino tu bozo sama kambo wana boye ba bozo sungate bozo sungata mukete au président oya zawana o auto raté coup d'état azali congolais azata ndeko na yo ngo c'est mais yepe ayo sala coup d'état za peka congolais congolais kasi akufi ba famille ba mo le suke bimi na mo ba pesa ba bimi na muto asali donc kisa mananga donc na ebite na bana no misatu na ba mikio ko penser na ngote papa ok ici go tala no ok mon best bon moi na yepe loka tikali on ne sait pas comme as américaine bon on va voir ngala on senga ke gouvernement moi na bo libérer te ata ba américain ba sengi bo libérer moi na ba américain ba ok former moi na so ba former moi na aoyela bino aoya ozomna na défi aoyela bino na défi ba boto la mboka na bina ba abana kugonza dota ba no gonza sikoyo colère papa na ene ulata na bato ba bomaki zomona donc gouvernement bomaki biso tout ça est-ce que dans le gouvernement. Merci beaucoup général de Gaulle. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Bah si j'ai relobelé belé mais la monde qui tolobela ngo sima on a timing mot de la fin ba mbote peso kezali pour la mbote bon on a pesika mbote pa ya ba tunyo na nganyo surtout bolanda nga mbote za yango ya mingi te ezaka po ba tonyo su bolanda biso ba parlementaire debout osa musala naza oya kalambide naza oya ça c'est une kepi na bina c'est une chemise na bino ba puta oyo boza ils comme pantalon donc tant on rangé les puto za pantalon donc faut avoir uniforme ozuli puto la tiango comme pantalon chemise de soit pembe bamba la sima fati mu kwantombolo esili siko to komina fati mu kwantombolo parce que béton et comme ça sont béton donc na biso to kende to kuté sima de mu kwantombolo babi ezako reine empereur donc et tout ça dans mon toi konolo et ça va bien pour toi tu fatigue béton tout monde béton to go buka ngote pour tout ko foja ngote donc to sengi ke ba parlementaire de bubino tout dans aoya kepi chemise à pembe ba pantalon on sait no pantalon ngo bilamba on zonga kuna na otongisa kuna ba pantalon batino pantalon to tango za ko range uniforme na yo ya pantalon ya fati chemise à fati à pembe na chapeau wana orange Korange sikoyo to boinde bakadiota donc bakadiosha to lingi ba formation fiable kande bosalaka information peuple a besoin à l'informer mais information mo ya bien eza ba kadiosha te kadiosha babe makasi donc yango na moni ongalo baga yango na peska ba parlementaire tout de bumbote bino je suis nazala bino motema et puis mon président Félix Antoine Tshisekedi, courage et mon président. En tout cas, nous avons besoin de battre là. Nous avons besoin de protéger. Nous avons besoin de sécuriser. Donc, nous avons besoin de battre là, de protéger, de sécuriser. Et l'autre, c'est un gars à protéger, à sécuriser. Banguna baroya na mille ba na droite, ba kuta na kana yemo nzambe. Biso nganité. Quand ndeko conflit qui pouvoir na maboko na ye, yemo ça musala. Après sur parole, merci. Ok, merci beaucoup, Général de Gaulle. Après sous 6 mois. Tandis que, si j'ai ça la réserve continue, au moins, on va boé et là, on va faire éclaircir, soit zéro. Hein, Général de Gaulle. Mais ça place cette facilité. Parce que le public, au moins, est bengi, mais il y a les années. Pour exemple, si j'ai un sous de revendre boé, il y a kala, doit comprendre bien, mais tu vas pour éclaircir. Pour ça, la actualité, il y a pressé, mais il n'y a pas de c'est Joana.
Mais merci quand même de Lelo. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir fidèle à Bisso, surtout à Lingarabiso. Merci d'avoir abonné à Ngana, abonné à Bisso Sika, donc Gilit Katok en Grèce, Samso Samagura, Belinda Mamboui en direct de Londres. Donc voilà, bon, continuez toujours à s'abonner dans Flair Monde HD, bon, vous allez décider tout bon pour Mbalasima et ciao, ciao.